Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi à Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné, bafa nyonso ya Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss, Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, on a appelé Elengi à Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Nyonso na pona nini motema ya biso ba congolais. Noir Diamant, bonsoir à toi. Pour nous, soit congolais, tout le monde est dans la ligne tout à l'heure. Tout le monde a vivé les cambous, mon qu'on a congolais. Tout le monde a vivé les cambous, mon qu'on a entourage naé. Ceux qui ont vivé en côté, ils ont copine mo vivant. Ceux qui ont kuna copine mo vivant, ils ont camarade nanga mo collègue qui nanga mo na camarade ne wana ba vivre le roman boy. Donc tout le monde a vivé le roman na congolais. Il y a on to comprendre pour la nini. Tozalaka na niveau wana eloko nyango sala biso tozalaka na point que il faut toujours tozalaka na bolingo te mais na monoko il faut tolinga na biso aimons-nous vivant Junior Vango aimons-nous vivant mais aimons-nous vivant il y a lokuta je sais pas donc yango tozoluka tosala analyse de l'auto comprendre pour na nini toza na motema ya bongo JVC Junior Vango maman Poutou. Bonsoir, bonsoir. Lelo namoni namoni lelo vraiment trop. Lelo pesi moi ma tante belé. Bonsoir na connexion connexion pesi mo boulou. Bonsoir na bande ko na ngai nyos baza na ligne petite sœur na ngai Jurbo, Afo Jurbo moi na Lyon azawana na nzela na monaki apesa ki ombote mais essayer les cas que mona quitté. D'accord, voilà, na mayaya pe na moni mayaya Micheline, vraiment bonsoir. Batno so bazo kota siko Bob James Teyo Louvezo, bonsoir na bino nyonso. Ouais, na pesi nzambe merci. Pona bato balukaka bato fo bakufa kaka seto sepulaka bato bakufa te yebite, mais na pesi ka nzambe merci lokola frère nanga ya nanga noko abana papa ya batu, mobali ya batu pe frère na biso Carlito Lassa, loko azana bon moyo. Akufa lelo te parce que tozana na besoin na azana musale belé ya kosala na sama belé oyo. Donc so to lukela batu baliwa ko bimisaka basango ya mabe, c'est pas bien. Eza malamu te, faut sepelaka na batu oyo bazana bon moyo pe parce que tozana besoin ka ya batu lokola bango po bateya biso na batu lemso balekaki na banzela ya mabe, baye bake mabe o bamba olanda eza na tina moko te. Il faut balanda ka nzela nzambe parce que kuna nde bon moyo ezali. Donc na sepeli mingi vraiment frère nanga zali nzambe azwa lokumu aumela akokufa lelo te frère Carlito akufa lelo te tozana besoin ne penza azaka na bomo itokolo balobele te voilà. Bon je suis là. OK tozo yokayo comme vidéo na biso bandaki yango déjà connexion so déranger ozaki déjà na ligne na biso depuis longtemps yo kokolo banini pona par rapport à sujet na biso analyse na biso alelo. Analyse na biso lelo eza pona bolingo kakati yango wana tozolobela sur bolingo comme le quoi petite sœur nanga ona uchukoloba na uchuko ebiso sikoyo afo na ebiso wana ke Jurbo avanda kana Lyon na leki nanga moi si Julie Bolia bazaka na France bango nyonso to na baleke belé so na bandiko tanga kombo baze belé na zana balibaya ya baninga ona zala na bango depuis Afrique ti lelo. Donc ngala lobaka eloko eleki bolingo eza nango te diamant noir donc eloko eleki nango bolingo eza te bolingo eza ya ofele nzamba pesa atikela biso bolingo ya ofele apesa biso to lingana il faut kolakisa mutu bolingo ya solo soko moni ke mutano zo sepela na ete okoko kangama na ete okoko solola ka pe na ete parce que zana batu musu ba ko yina yo osala no ye eloko te mais azo yina yo oza pe le loko te ka komona omono za bien ayini yo asepelaka na ote
nga eseyelanga mbala ebele bayebisanga mpe mbala ebele o mutu boye alingaka yo te alinganga te mpona nini kaka boye eloko te nasali ye mpe eloko te donc mpona nga natalaka kaka ke so natali sur la croix namoni jésus christ nde bayinaki ye asalaki na eloko te problème na mutu te pour rien ateka ye kutu na mutu oyo kaka azalaki pembeni mutu lokola jida atekaki jésus christ asalaki ye eloko moko te mateki ye soki lelo yo oyini ndeko to oyini nga ekosala nango eloko te me tozosenga kaka bolingo ezala ali jogo tozosenga kaka bolingo ezala soki bolingo eza problème eza nini mama putu omoni nazwaki mwa te akoexplike mingi problème yango eza yango wana eloko oyo nga nasala constant eza soko ozosola na congolais eloko ya liboso ezalaka na monoko nde ezalaka moi te fo bolingo ezala nalobi yango tout à l'heure mbala ebele awa avant yo se connecte eloko oyo ozoloba wana na monoko ya bacongolais nyonso to ezangaka te oui c'est vrai il faut vraiment bolingo ezala bolingo pene ya solo vraiment omoni fo tozala na bolingo parce que omoni eloko eleki bolingo ya te mais bolingo yango tosalelaka yango te problème nde yango wana eloko pourquoi tosalelaka oyo tozoloba te nazokoma wana nakokoma wana nazoyeba te mpo na nga nazopesa nao mpo na nga na nga moko naninga komilobela nano mingi nga moko Papa Miguel, s'il te plaît, WhatsApp connexion dérangée, moi mon question les catés bien la numéro à France normal, s'il vous plaît, Papa Miguel. Vous avez la numéro à France, numéro à France, bien la numéro à France normal et les cas. Soki tokei soki na bina lobana loba mingi pona nga moko nga amonaka bolingo namona pana nga namona so nazangi bolingo na omona lokwa nazangi eloko moko boye de eloko ya makasi na vi na nga oyo nga namona ke jamais nakokozanga bolingo na motema na nga nakoki mpe koyina mutu te oui makila mosusu etutanaka nango te parce que oloba teke bato nyonso yo ozala na bango ka bien non mais nakolingo kaka etant que oza na nzoto lokola nga oza na makila lokola nga nakolingo na sens wana mais nakoyina o te nakoyina o te parce que soki nayini yo nakozwa nini nakoyina na ngai yo nakozwa nini ou bien navandi bisika moko nazotongo kaka yo oyebi na yo te nazokritike yo naofinga yo naoloba no mabe yo oyebi na yo te nga naofinga yo nakozwa nini nakozwa eloko moko te soki na na posa kolobela ndeko na nga likambo nalingaka bien ke bato bayebika nalobelo vérité ke na ke kotonga yo pona nga vérité erangeaka nga ozwa ngo mabe omona ke puta lobi na nga mabe l'essentiel ke nalobelo déjà oyo nakoki koyebisa yo na bosolo na nga na mabe na nga na ndenge na nga nga na kosenga ke bolingo tozoloba na minute oyo ezaka ke tolobaka te bolingo eza nango o te nalingaka te o nasalaka boye donc moi mosana sepelisa nga te tomeka na mpe kochange bolingo na biso ezala ya solo tomeka mpe kolingana ya solo parce que nayebi te ke yo kokosa kolinga mutu bien ozoprofite parce que aza na eloko moko boye nalanda ye po aza na eloko wana so nakangami na ye akopesa nga mabe donc eza mabe eza malamu te na bandeko nyonso balandaka biso koprofite mutu te mama putu tozwa appel ya papa na biso. Bonsoir papa. Oui, bonsoir maman Poutou, Solodia Salazar. Bonsoir Banyorognon Sokozola Kadisnadi. Ok. Bonsoir papa, bonsoir Nassile, bonsoir. Papa Miguel. Oui. Vite fait, dans une interview, vraiment, fallait kaka. Papa Miguel, le maman makasi comme ça bandeko na biso nyonso balando bien. Voilà, bon, na programme makasi parce que voilà na neza bien na outil. D'accord. Si j'ai déjà très kitoko mingi, na sepeli na makasi mingi, na papa moi bandeko nyonso. Alors ce qui est là, na comprendre déjà ya mutema mabe, il y a pas congolais. Alors moi je pense que mutema mabe eza ka pas congolais. Eza partout. Même il était basé en mutema mabe. Même les bisous africains, congolais, tout le monde doit être mamadé. Donc moi, je vais essayer de parler en général. Quand on a monté mamadé, on a mutu, et
kaka moto yo okuteli na ete na poto okuteli na nzela. Même il prend comme des cocos ya yo munga oza to motema mabe bana. J'ai compris que leo bazozolo ba rien n'est de nouveau sur cette terre. Motema mabe ebanda même na tango akala même na bible on lui a parlé bato bazaki motema mabe na bible bazaki. Motema mabe eye même na kati d'église. Bata motema mabe ba continuer bato bazosambela. Motema mabe eye même na basali na nzambe. Motema mabe eza esika nyonso. Mais ce qui est important, surtout na biso bana na nzambe, toyebaka nzambe, totambola na obanga nzambe, tomanifeste amour oyo Christ amelaki kolakisa na biso. C'est ça très important. Parce qu'on peut commencer à parler de matin, midi, soir, congolais. Bon, on peut parler beaucoup de congolais parce que nous, presque la majorité, toujours en direct au nom des congolais. Congolais, lobaka, oui, tout ça, tout l'accès pour Kingo, moi, je dis une chose que j'ai compris, que notre cœur parle mieux que la bouche. Voilà. Donc, mon thème, on a dit sur le baka mieux que mon nom qu'on a dit sur. Alors, au cours de ma camarade, il y a certaines choses, je commençais, mais je pose des questions. Ce n'est pas biblique ce que je dis, pour ne pas blesser d'autres personnes. Donc, comment on réfléchit, mais ce n'est pas une réflexion, il y a un nom pourquoi. Dans ma salle, il y a un window. On dit qu'il y a une vérité, parce que là, je ne comprends pas. On dirait que la mission n'est pas mon avis, mais ma réflexion est dans le donc, sont allés monter par ma paix où ils sont dans mon dos, n'a plus sauvé pas. C'est pas possible. Donc, tu ne peux même pas imaginer ton propre frère à monter à ma béna. Voilà. Ton propre frère à monter à ma béna. On peut vous dire au moment encore. À monter à ma béna. On doit se coucher. On doit se coucher pour se soumettre. Pourquoi monter à ma béna? Donc, tu comprendre que il y a pour ça à dominer à comme l'écolo de l'annonce. Nous devons savoir si il y a pour ça à l'adorer. Donc, on a tout ce bateau tout ça pour adorer lui, Nzambe. Tout ça pour adorer lui, Nzambe. Ok, Satan aussi, on a pour ça pour adorer. Alors, pour avoir adoré Satan, il faut se croire que moi, beaucoup mon akanaï. Voilà. Après ça, un verset biblique qui m'a remis le cas sur Apocalypse 20. La Bible dit que 1000 ans après, Diable doit être relâché. Il va descendre sur cette terre et avec des paroles séduisantes pour séduire le monde. Alors là, c'était 1000 ans après. Là, on n'est pas à 1000 ans, on est déjà à 2000 ans. Donc cela veut dire que Diable a déjà surmonté, a circulé. Alors que ce n'est quelque chose de pas naïf. Parce que moi, ce n'est pas normal mon temps de du mouvement au naïf. Mais ce que vous venez du mouvement quand on utilise les poisons pour faire. On a capté Mawati. Mawata, c'est là le soutenité Mayabati. Alors devant comprendre c'est diabolique. Comment on peut comment on dit que Mawati? On sentit que notre monde a son pouvoir. Vous pouvez imaginer ça. C'est pas normal. C'est pas normal. Parce qu'au côté de la spiritualité, au monde, on comprend que non, diable a déjà mouru. Rien de nouveau sur cette terre. Tout c'était déjà fait, même dans la Bible. C'était déjà fait. Voilà. Non, c'est ça la magie. Si nous retournons dans la Bible de la jeunesse, vous voyez que non, Adam et Caïn et Abel, c'était pas juste la jalousie. Malgré c'est la spiritualité, c'est juste la jalousie. Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, là, on va moins souffrir. Merci, papa Miguel, il faut que ça la nini, peut-être, oui, ndeto le bawana, mais. Et là, on dit que Koko Sala. Il y a une chose pour le Kosala. Ce qui vous a entendu. Ce qu'on a mis ensemble. Bakoye lona Timothée Mamadi. Bako menacé. Il y a un moment qui a traité nous décès à côté de Batuba Sala Oba Kosala. Baloba Oba Kuloba. Mais ce qui est important, la Bible dit le rédempteur se verra les derniers. Sauf qu'il y a aux ensemble. Bakoye lona Kamoué
mabe bakola soki motema mabe bakosala soki nyonso bakosala yo mais soki oza na nzambe yebaka no nzambe aotelema bakosala mpona yo. Voilà. La vengeance est pour Dieu, ce n'est pas pour nous. Ezala mpona biso te. Alors soki oza chrétien soki ozokangama na nzambe malgré bazosala o mabe balobeki motema mabe tala mama atozokende okeluka mosala asika na kongola aza naza motema mabe afini yo koleka te. Soki oza ya nzambe soki oza ya nzambe advient ke pouvoir nzambe aluka akocreye quelque chose juste kaka mpona yo kozala esika wana. Amen. Mutu moko akotelemela puissance ya nzambe mutu moko akotelemela maloba oyo ya nzambe. Alors soki ozosambela na kibosolo parce que quand je dis kosambela kibosolo ce n'est pas tout le monde oyo akotaka église kino aza chrétien. Mais comme je viens de dire que même na baéglise te mama bezalele même epai na biso basali na nzambe te mama bezali sikokona nini. Alors to comprendre que no diable aza na posa adomine aza likolo na biso yaba na posa azwa esika oyo tozopesa lokumu mpa ya nzambe ya nini azwa lokumu wana. Ce n'est pas normal. Ya normalité neti boya yo nde ndeko boya yo asali lokoma te fimbuka puyo kweya oyo kaka pasi eyosala na ebele lelo na afrique awa na poto mamatala soko otamboli soko oyela beeglise ya makambo oyaka na beeglise bazokoyela yo yo mo movandi momitoli mais oyo eza koloka ke motu bazosambela ti motema bato vraiment apesi bato mitema pepe dingi bazokuta na beeglise ebele na baeglise oui. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Quand tu vois approchez-le. Même dit approchez-lui, parlez-lui. Son monde vous va être venu au sein d'entendre aïe. C'est très grave. Aujourd'hui, vous allez prendre qu'il y a une personne qui est décédée d'accident de poison. Tu comprends? Ce qu'on soit au milieu, pour qu'on soit ni ne refoute à yo quand on est au trop. En tout cas, merci beaucoup, Papa Miguel. Le monde, on est déjà presque à la fin. Pourquoi nous voulons toujours hériter le monde? En tout cas. C'est un enfant fait. Oui, Congolais, tous à la boline, tous à la communauté, tous à juste à Emaki Bichot, dans la valeur qui n'a pas fait sur la croix. Dans le détaillé, dans la souffrance, il nous aime toujours. Il a montré son amour. À ce moment, on n'a pas si bateau fouilleté, bateau pour détailler. Dans le Bichot. Et je pense pas mon tour bâtir à Baïba catholique, il va tout frapper pendant des mois, pour céder. Donc, on dit qu'on se compare à Christ. Mais moi, ce que je voulais juste vous dire, si on est vraiment des vrais chrétiens, si on s'attache avec notre Dieu, rien n'est impossible. Tout est possible. Par contre, ça, la matita pour naïo. Par contre, nous sommes à Bandela Nyonso. Même ici, dans mon salon naïo. Même aussi, dans le mariage pour naïo. Même ici, dans le domaine et tout aujourd'hui. Nous sommes aux aïe en Zambé. Dans le ballon du sol. Vraiment. Nous sommes aux aïe en ballon du sol. Et là, on monte au monde qui est en Zambé. Et là, on monte. Maman, tout ça va bouger, ça bouge, ça va bouger, ça va faire son monde qui ne peut pas imaginer. Mais il y a certaines choses. Aujourd'hui, là, peut-être, aujourd'hui, on a des gens qui vont bouger ça. Qui est aussi capable d'avoir tout va menacer carré. Et tout va aider nous. Et on a que nos soutiens. Il est dans un tout moment. Pas prouver que nous, tout le monde a aidé nous. Ça, c'est bien. En tout cas, merci beaucoup, Papa Miguel, pour l'intervention. Voilà. Merci beaucoup, vraiment. Nzamba pour la paix, papa. Voilà, donc en macan en Zambie, c'est important. Monter ma mère, yo jamais au compte, pour que ça vous pour changer aux arrêtés. Si on a à compte, nous avons l'intervention en Zambie, les euros, ça la connaît mon change. Na volonté na voilà. Donc, Yoko Yato et Nakis, on peut changer, non. On peut parler, et qu'on peut dire, n'a pas prière, au Sambeli, ça va changer.
Ça, c'est bien. Il faut dire que la Bible dit, celui qui confesse ses péchés et qui abandonne, il reçoit la miséricorde. Donc, ça veut dire, il faut confesser au salamado, confesser ma bé d'ailleurs. Le second qui a monté, miséricorde, on a eu qu'on recevoir. Ok. Donc, ce qui a monté, ça veut dire, d'abord, sur ma bichon. D'accord. Merci. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup Papa Miguel. On est équipe bon Papa Miguel Nabiso. Donc merci beaucoup Papa Miguel. Vraiment tozo comme Nabiso vraiment na suka. Nenge maman pour toi ko loba tout à l'heure awa. Omoni soki olingi mutute. Donc vaut mieux que ko otiki no ye musika ke osala hypocrisie ya kozala na ye ya kosekisa ye c'est pas bien. Papa Miguel alobi ke e ana kisi moko te o to ko pesa mutu pona motema mabe mais nga oloba ke eza mutu ye moko moi tant tozo loba ba sija bo tant tozo loba makambo mutu pe ye moko ko banda pe na kwelo moi ke nga sala eloko peut-être boye mususu nga na habité peut-être ou je sais pas moi pour tout na bandeko bozo kota tina diata bonsoir lycéen Ozana de lui bonsoir. Michi Miel, bonsoir à toi, ma copine, ma chérie, mes condoléances, Yaya. Donc, na évité, moi, tout ça, comme ça, inconsciemment, azo bate kaza mutema mabe, mais aza mutema mabe, je sais pas. Na évité, c'est les mujinga, tout le banine. Aza inconsciente, azo sala makamba, azo sala makamba mutema mabe, ou soit, tu me souviens que, et aza pena mutema mabe, na osala ngona ndenga solo. Vite fait, na orbite la bino, un exemple, moi, vite fait. Il y a 2 ans passés comme ça, bomonaka nazwaka agression moroboye, bomonaka ngo tout ça. Il y a 2 ans passés. Alors, nazaka na bapel ebele ma pour bapel bane kokota na bateau balinga biso kaka de gauche à droite. Si ko parmi bapel on na bande kozwa, ezalaki pe na fille mususu abande ko benga ngape ebele. Yaya, nini, yaya nana saliboye, yaya, ngape nazo, loa moite bondenge zalaka. Sikoyo, parmi batbande ko benga nga parce que donc, bazaki tellement belé. Alors, ezaki na bande ko nga misusu tout, donc moyena cité ba kombo na bango bomezate, ba silika kape, ba telemi bandi ko sa ba vidéo de gauche à droite. Bandi ko sa ba vidéo bandi ko silika na yango boye na sali soleil boye tout ça yo congolais mutolingi te na soleil tout ça batu basali ba vidéo ndenge ezalaka kaka eza droit na bango to kopekisa bango te mais eloko siko ezalaki ya kokamwa bande ko na basali ba vidéo na bango ezalaki na batu misusu bande ko benganga bazui bamoni ba fi wana basali ba vidéo ba bengi ba fi wana. Allô, ça va. Maman, y a un moment où ça va vidéo, belé, bozolo, baba makambo, y a soleil. Il a dit, mais oui, il faut la vidéo, c'est normal, comment ça soleil, avec les agressions, tout ça, soleil, tout la ramoutoute, tout ça, maman, pas contre la makamba boye, pas contre la bicote, là, est-ce que y a le soleil, moi, c'est là qui, mais, moi, sur Oazolo, babon, a ben presque tous les jours, s'il vous plaît. Presque tous les jours. Mais elle a moni mutasali vidéo à kekunamba. Yuke kobenga kuna. Je sais pas. Donc nga pona nga yako comprendre donc elle a sisi kobenga kuna donc c'est ka zongela kinga parce que pona nga tubande ko solani presque tous les jours. Alors na yako yoka makambo wana et c'est les cas nango na sina koma na nga pe bien tout ça ndezala kaka. Je me suis na kuta na bana baso basaki ba vidéo. Ça va, il faut faire attention à tout ça. Bon, moni mutumo kozarane bosolane boye, bozarane pe bien mais ça ni attention parce que obi ke ngata na sala ko vidéo abenganga ay ko yebisanga boye ko yebisanga bunga. Ah bon? Yem tabenga ki abino oh nzambe ngai. Donc, bozomo na ebité, je sais pas. Donc, wana nyoso tu wana tolo parce que mutu wana aza mutema mabe inconsciemment. Ou bien aza motema mabe aza consciente que aza motema mabe. Je sais pas. Donc vraiment ndenge to bo to na kisi ya opesa te. Voilà, na ebité papa migenga pe nazo ka ba ekongo na ebité so zo uta.
nayebi te conseil nini oyo tokopesa ndenge papa mingi to na kisi mo tokopesa mutu te po mutu changer akoma motema malamu mais ngai souci na nga tozalaka ntongo midi poko nanu bomona tosala sujet oyo te so tosali sujet oyo tozwi opportunité oyo ya koyoka sujet oyo bandeko na nga vraiment place tofandi totala ke toyepase temps te nde tokutani biso surtout na minute oyo tokabola video pa bato bazwi opportunité oyo te totala ke non po nini kaka moto ya mabe po nini kaka moto ya mabe po nini moto ya mabe so omoni olingaka moto atokoka kosupporte ete kabwana na ye carrément kabwana na ye carrément tika ya kende mosika yo tika na mosika ole ozala na bato ozoseka bozomela mais entre temps so opesi mokongo ya bando oloba na makambo ndeko na nga soki yo mpo ozalaka bongo c'est que osalaka yango inconsciemment eza lokola bato bazalaka na bakindoki inconscient c'est que ça la caméra consciemment tika eza bien te eza bien te eza bien te so ko moni likambo no sepete nde boto mama putu nga na sepe na nga na likambo te na sepe na nga na likambo te loba na ye mbala moko ozomona donc Alidor Gavana bonsoir à toi yebisa eke non na sepe na nga nango te na sepeli nango te tika eloko wana yo solaka na mutu nyonso tout normal ndeti exemple na nga na pesi bino yanga moko na ndeko bande ko benga nga tous les jours pourquoi atuna et puis tanga benga tuninga déjà nene sali obo nini expliquer et si nango ko leki nango lobi nango komo bengo ayeba santé ola ndenge nini mama ola muki ndenge nini mama allez mbala moko ke ko sauter kuna lika ngi ko sa ba vidéo boy ata yo moko zando ke concert ou bende so to sala eloko wana il faut to tika so ko lini camarade ante tika kokangele nemi te mais taye à côté so bokutani bonjour point oza obligé à kokangama na yete po na kangama na ona simo ke kotonga nga non oza obligé kokangama na muninga te po so rapesi mukongo ke otonga non sepela na bien muninga yo pe ozala bien. Voilà, donc voilà les loba ya suka pour l'émission na biso ya lelo ma pour tout loba comme ça to souk sa vidéo parce que vidéo na biso c'est le wa des vidéos na linga bon pour tout o kabwani to sala ki déjà connexion kata ki o to zongela ki donc c'est le là des vidéos le loba suka maman pour tout comme ça suka pour na lelo liloba suka ezaka ke bolingo le kinyoso petite sœur nanga Margarida Machara Sele Mujinga Chara nanga donc petite sœur lisusu bolingo za ekotonga makabo ebele mais c'est tozangi bolingo tokotonga na biso eloko te tozala toloba na lingala mana toluka na loba na lingala moko ya bangala o balobaka penda ya makasi wana de photos apena bomoko totika ba hypocrisie na kati ya babolingo na biso ya solo bato babotama na bango mpe na mitema mabe ata balobi changer eza na bato mosusu bachangeaka na bango te ata olobi achangeaka na ye te mais na nzambe peut-être ko changer na nzambe ko changer et puis mpe baninga bazala ntango ozovanda mpe na moninga omona le mosusu bakaraktere aza nango zo bakaraktere malamu ozwi bakaraktere malamu o moninga aza nango ya mabe obwaki parce que ça n'a pas de à ça la comme abe ozo supporter alors ça l'homme abe ozo supporter même sans le quoi nzembo de chaque année ou bien er nous fona banda ko yemba fona banda ko komanzembo a comme ça mabe a comme ça le ko le lamba ko yina bata comme ça le ko biloko ko lia te to bate parce que zo kende na ba makambango to yebate to tika totike loko parce que to sa loko to botanga bato bot mutana mutu oui abotami na mutema mabe ngai leki na nga mwasi na loba na ya limbisa na loba muke asala ke loko moko mabe mwana na nga bengi ayebise parce que d'habitude ezala so mwana nga opesa nga rapport na linga ko yokemba la moko te il faut na yoka nanu likamango ezalaki ndenge nini soki ezalaki mabe après na koki ko gangela mwana na nga ou bien na gangeli muto bazalaki ne mais non pas na miso mwana nga na kogangela ye na mopanzi après na récupérer mwana nga na bandi koloba na ye aza mukolo soka zo bano fo zalaka na ye boye faut pe se respect donc na parla na ngina lobani tangu na begi leki nanga na lobi na yeleki nanga tomboka na kangela ye kanda tina kendeki Angola na sako linga kolobele te parce que na yeba kelo na sala ki ete aleki nanga musika na tika ye bébé donc na yebi kutayebi makambo nanga te ayebi te soki ya nanga sala ni na vie ayeba kite aye komona nga kande na kei na Angola
aye komona nga mais tanga yaki na kolela nayebisaki mbala nsima kobandela lisusu te omoni ngai ya na wana azaka motema mabe te naka motema mabe te parce que soki ngai ya na bino liboso na bandi mabe bokoki kolanda mabe wana ke ya na biso azalaka mabe bana na bino nyonso nasangisa bango naponaka te ke napesa yanga napesa oyo te napesaka bango parce que bango nyonso aza bana na nga touti libumu moko touti libumu nga nazaka na bana ebele nalobaka y compris na bana mosusu baza na kati oyo bana baleki na nga mais nalinga mpe mutu pa yeba pe te ke o voilà tout nanga soki nini boyebelanga kaka nombre ya bana na nga naza na bango ozomona parce que soki nazaki na amour wana te nakokosala yango te même na baninga na nga okofanda boye oyoki likambo moko ebimi yo olobaki nalobeli likambo yango wapi peut-être nabaki likambo yango na sens ya mabe te yo oyoki yango ndenge nini tuna nga nakoyebiso parce que nga na wanga naka te soki nalobaki nakoyebiso ndenge nalobelaki omona kama mutu asiliki yo oyebi na yo te asi asiliki akangeli okanda ozoyeba na yo te pourkui likambo yango nini yango tozobake soki bolingo eza te tokanganaka na biso te mpo bato bamona biso kaka tokangani non bolingo ifo ezala ntina kati ya mitema na biso ifo ezalaka soki ozalaki na mabe ozovanda na bato baza malamu babaka lilala epola ebebisaka malala oyo ya malamu eza ndenge moko soki yo mutu oza motema mabe oyo kovanda na bato baza malamu mekola mpe kokoma motema malamu mekola yeba mpe kokaba yeba kopartage il faut mekola nyonso tu wana bamekaka mpe même na kati ya famille bamekaka mpe ozalaka mabe yo baosala eloko ya malamu yo mpe meka kosala malamu c'est un peu ça tokoloba parce que tant ici comme déjà musika moyen pour continuer koloba makabo eza te et ya sujet moko eza vraiment très bien bandeko tolingana bolingo eza ya ofele même na kati ya l'église bolingo eza sute na kati ya l'église ozoke sambela nde toki ke bokoti l'église ozoka penda ke saint esprit aza na kati ya église yo moko ozoka ba chair de poule batie louange batie adoration ozosentir ke vraiment naza na kati ya église eza lisusu te tozokoza charge kaka na basali na nzambe non eza kaka basali na nzambe te na biso moko mpe fo tozala bien pourkoi topesaka charge na basali na nzambe bazoteya biso yo olingi kobongola motema te ozalaki nyoka ozalaka nyoka ti lelo soki okoti otiki mabe libanda ntango obimi libanda olokoti susu mabe wana olati yango su na nzoto c'est pas bien tozosambela tolakisaka ete bana na nzambe ya solo tolakisa yango soki osambelaka te parce que mabe eza nango tokoba teke mabe eza te mais na ntango oyo ozokangama na moto azolanda azokangama bozala bien parce que balobi baveugle mibale batambolaka nzela moko te koma biso mibale toza baveugle fo totambola nzela moko il faut moko na moso azomona po alakisa moninga nzela mais yo soki baolakisa nzela oyo tokokeya malamu yo olingi te bolingo fo ezala parce que po alakisa moninga malamu ozomona vraiment merci butu malamu na bandeko nyonso bazalaki na ligne bazolanda biso toli eza nango ya pete eza nango ya ofele mutu asepeli koyoka ayoki wandi alingi kodima pe alingi kolanda alandi ay champion kif tozobalaka bolingo fo ezalaka na mitema na biso nde wana okoluka kosalisa baninga parce que soza na bolingo osalisa mutu sans bolingo osalisa mutu te voilà ça c'est bien en tout cas merci vraiment na bandeko nyonso bozalaki awa encore une fois mes condoléances à toi ma chérie Michi Miel, mes condoléances à toi maman donc merci vraiment na bino nyonso tout bozalaki vraiment connecté to partager vidéo oyo bandeko bayoka eza ba sujet moko très important analyse moko très important oyo vraiment ezosenga il faut kolobelaka oyo ezosenga il faut kosalaka ba analyse ya boye parce que nde nalobaki tout à l'heure tout le monde aza en ligne aza concerné na sujet oyo na bakisa mo eloko moko neti natalaka nani Kisinjora omoni Kisinjora natalaka mwana mwasi wana Christine Kunguniku Kisinjora natalaka mwana mwasi wana soki kotala ozomona Kisinjora boye omona ke mwana mwasi azaka motema mabe te malgré tout na badelire na bango basalaka mais omona nde balobaka na ye bazoloba nde bamona lobi alimbisi natalaka motema oyo oza nango bato mosusu bamonaka te motema oyo oza nango Kisinjora wana kaka oka mutu azobenge motema mabe maza motema mabe te
Ça c'est bien donc et donc oza important yango wana nde tolobaki Media Medina nde tolobi yango wana donc tobi ke soki oza motema malamu biso toyeba te tant oza motema malamu omona ke ba porte no ezalaka toujours ya ofongwama ba porte no ezalaka toujours ya ofongwama parce que maman na bolamu oyo ozosala nde ezofongwelo ba porte wana sans le savoir eza ba bien oyo ozosala motema malamu no ozosala nde ezofongwelo ba porte wana. Mais si vous avez tout le monde a concerné dans ce sujet. Que non, quelque part, à joie déception un camarade de Moroboy. Tout le monde, à joie déception, ils ont raté. Camarade de Wana Salaki Ngabo, camarade de Wana Zong Sengabo, Nan Moura Zong Sengabo, connaissance de Wana Zong Sengabo. Bisotou, to passer, naba étape Wana. Alors, on a préféré ezalaki yonde basalaki likam mais yo osala likambute vraiment ndenge biso tozana ligne nde to sola sko na bino na biso na préféré ezalaki toti ke la bango mikumba na bango nde basalaki biso mais biso to sala raté to sala raté toza parfaite ça c'est votre toza parfaite na bande ko mibali baza en ligne mais na moi muke mutema malamu mora mukie soko za nango o wike mutoyo naza mutema malamu na ndeko nanga na mona boy en tout cas franchement bon comprendre te msusu ba bien moko boy tozala nango moko boy mona zo comprendre te ko za nende ninga ya moko boy musubato msusu mona moi cher menga msusu moi boy ona bien wana yo zala nango nzambe azozongiselo nzambe azosala ozala kaka bien ozawa ozomona alors ndeko azomona oza bien ona yazoka mutema malamu wana tika yebongo soki akoyoka conseil na biso topesi lelo nzamba za lokumu akomona peke ba porte na yepe ekofungwama donc soki pa yoka na ete ye mutakoyeba biso to bandozala kaka épanoui biso to bandozala kaka bien biso to bandozala kaka motema mal donc zala motema malamu mosusu omona moninga alati bien polo bane kaka obongi mama na ngai polo oza kitoko akomeli ezwa te ndeko kozala na zwa te to moninga aza bien toka lati kitoko kumisa ye parce que tango yo zo kumisa ye yo me bakokumisa yo tango yo zo linga bakolinga kayo kaka ata makelele ye bakobi mokili mo kolinga mutu te bazo so bakoki kolinga ote mais ekozala na bato oyo ebele peut-être na likamno bazo témoigner balobi ye te azala bongo te. Il faut tous la bolingo ya solo. Ceux qui moninga osala malamu beta maboko parce que lobby yo pe bako bete la yo. Et yango gravité, et yango pe mabete, et ça yango pe ça yango pe loroté. D'accord, donc voilà tout ce qui a pour lelo vraiment mais Micheline merci au bib grave data moi été bola mo futaka to sala bola mo mingi belé ke mabe za la muke bola mo ezala ebele Media Medina en tout cas biso tout donc c'est les pembele voilà bambote no yango koti na retard biso to komi na suka to na sujet mo très important malgré y en retard mais en tout cas vidéo zotika na mir bolanda ngo bo partager ngo to kutena bino mbalasima vraiment nzambe apesa biso lisusu makasi maman na ngai mimi chizeze courage na famille mobimba nzambe apesa bino kimia vraiment to kutena bino na ba jour ezoya donc so to kutana jour ka nzambe permettre to kutana na bino lisusu pona sujet na biso sika to pesa bino sujet wana le même jour to suki apona lelo butu malamu na bandaku nzambe abomba biso abatela biso anya muzodi au revoir maman idem kotaki pe na retard mboteno yango wana au revoir et bye bye. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamu la zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger donc ba samta lo la zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali
Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.